te omoni ba vieux ba kulutu lokola ba prophète Denis mille respect tana bi mille respect pourquoi le biboy oyebi kokuta na ba vieux kulutu bazondi mabaleki c'est pas de n'importe qui olinga ochola ngome oyebi tantôt talaka mozo kosa ko oyebi ngote nazo bano ferele soki na bika ki ndeko na Christian Tongo wumelo za pena journaliste moko saka musana yo bien où est le mal ndeko ke boma Congo soko so comprendre nga génération oyo to boy ko to sabatata parce que ça peut mukia na batata ba ondi mabana tata fondi makamwana mwana zo bazalaka te mwana zo forcer ko luka apuyaka e pas na sucia kende ke bana mwana tikana makolo ko bebe bon derken solo ko somi na lobango pe na songelaka kisimbi ata kolite mutu evi mbaka na talelo ko moko na mukili ete inga na beti kalikili kande baloba solo to yaki mutakala to gozonga mutakala akeba kabele mwa 5000 na lipapa bandi orofanda kandu ba merci mama bino kutu nzambi nanga faina bota bana lokwa bino bano yanga surtout Johnny batuni yo John surtout Dieu merci ba ngana musika esili mama lobana Johnny bolole musane kaka ndumba yokutu kaka boye ayaka ne lokote kola nde wana te zoba na zoba mama na ebite nzama zonga na kini pona zomo na passe soko pesa nga kutu te na ngana la nzala ozo livraka bana Mbote bande ko balandia DKM Flash Télévision, vous êtes partout, vous êtes en Bisso, vous êtes en Afrique, Europe, Amérique, Océanie, Asie. C'est bien moi votre humble représentateur Christian Tongo, le tenant de la presse. Oazali Bosso na bino pour la présenter l'émission à Lelo. En tout cas, on a ici un grand merci. On a abonné surtout à DKM Flash Télévision. On va continuer toujours. Il y a coupé sa biso confiance. On est vraiment besoin de s'abonner. En tout cas, on continue toujours vraiment à s'abonner massivement à la chaîne Abino DKM Flash Télévision. Et j'ai dit aussi un grand merci, grand bonjour. Na bato ba soutenir Biso de loin ou de près. Là, je vois Bobo Kisenda, Bobo Kisenda. Palme d'Or, il est pas à brancher la DKM Flash Télévision à Kolandangaï. Mon vieux Bianco Ngantui, papa na Chacha, il est pas à bien connecté la DKM Flash Télévision. Le docteur Christian Kakula, mon thème maman Espérance Ludiongo, papa na Christiana Hop, il est pas à vraiment très branché en train de suivre cette émission. Et j'ai dit aussi un grand merci à Gigi. Maman na Gilesia depuis Paris, Bébeline Louvoiseau, motema ya lycée Tingi, bango pe ya DKM Flash Télévision, la grande dame de Paris, Wivine Tingi, il est pas vraiment branché la grande famille Tingi, au pena ba soutenir Christian Tongo et Abino pe ngwana pena ba grand bonjour parce que vous avez déjà branché, vous avez kolanda DKM Flash Télévision et na ko banda émission T sans pour autant on appelle ça Maton di Mingi, un grand merci et pas ya chef de l'entreprise David Kanyama depuis les ISA na épouse naye Mami Kinda na bana nandaku mes bébés mes garçons na pesibino penza ba mbote belé et si ma caméra mutozo réalisé émission à Lelo lui c'est DM coach na bango nyo surtout DM Dieu merci Mayemba yemtu azako assurer vraiment réalisation émission ya Lelo. Na plateau na bon déjà décor ndenge zoloba na zapena na mabele la yemoko pasteur John Lité a pété ndenge penza bo sepela kana ye mokili mobimba ndenge pa sepela sarabino lo penza na kati ya plateau na zana ye mingi ba senga na pe na zala na ye wana pa ya Dadin Tombo na Jobu motema Monique Nzola Meso alinga pe pasta makasi depuis Jobu yango pe lo pe na bagi na yamba pasta parce que c'est lui ko lebele peut-être DKM Flash to makaki et ça déjà à côté de moi on a peut-être déjà bamote les bonjour pasteur bonjour on a Christian Tongo vraiment na balandi sur DKM Flash Télévision bamote belé parce que ils ont payé mon David Kanyama aux États-Unis bamote cameraman na biso na moni Dieu merci Mayemba Umela vraiment tous ensemble vraiment kitoko kitoko pasteur plaisir pe akozala na yo parce que tout ça pour moi mi kolebele ba abonné à DKM Flash ba okilité à PTT ndepena lelo penza le ngana zoyo pour que tobeta masolo ka ganene zalaka mais avant tout kota bina masolo biso pasteur na mona ki yo dio na prophète de la nation Denis Lesi et c'est ko bina ndenge nini kokuta anaye fara boye ayoka ba toli pete live te omoni ba vieux ba kulutu lokola ba
prophète Denis, mille respect. Tant que mille respect, pourquoi le biboy? Oyebi, kokuta na ba vieux kuluto bazondi mabaleki, c'est pas de n'importe qui. Oyebi, des fois, ça na Congo, tu n'as qu'à reconnaître malamu ya muninga te. Olinga o cholango me oyebi. Tantôt talaka, mozoko soko oyebi angote. Nazo bano perele. So na bika ki ndeko na Christian Tongo ou me oza pena journaliste moko saka musana yo bien. Où est le mal? Nde yo ke boma Congo. Congo le Congolais za yo za na malamu zo sala ngana ndimi. Tant to koma na place ba tuninga ndeni po na Christian Tongo. Or malamu na ona moni na presse ga yo tantôt na bisa ote me ba tuninga na musique on ba te. Bouna sala ga bien po bato ba tuni se ba confirmer ba yo ki ka sala malamu. On va attendre qu'on a Christian Tongo za penda na musana sala ga bien ka te wana nde nani. Ngaku tuna lekiye. Bango ba yekutu sika karate ba aussi là. Congolais wa. Ça congolais. Je te dis avec amour. Oui bien qu'on a Christian prophète Denis Les Aoumela. Aza kulutu moko merci. Vraiment Dieu est bon. Que kulutu wandi maleki bazoya sima et puis epesenge sengo porter aux apembe na ba vieux. Nako koma nani neti nani. Mais ba ene ya likambo to Hollanda faut que to satina 100. Omoni ogole ka tata na mulai mobotele makanisi yosa kitata te. On comprend? Ogotanga ko le ka tata na ndako bofane na ndako. Yeba ngo tata ko zala illettré mais makama mwana na vie yom to sisa ba classe ko kokango te malgré to gagner na vie po bongi na classe. O tata mona nde ba direction ko nyata po bimasuka pembe lokola yeba bengo kyako akoli. Soko li ko boya ko kola landa ko te bomengo eza yo kabilo na bino botonga ba pays me boko nuna te. Landa mboka batata o ezanga bomengo tonda sagesse ba mekarango te mboka ezanga ba bombe mais soko meki force le car ici mboka batata sagesse batera frontière makamunyos oya na butu baza oya na moi baza so bimbulu robeta te un mois robeta te mais mi so mona nganga te bazaka ba papa o ba lobi esi esimbi bango pe baza be yanto mukilité mais bato si bango ndenge nini batata so comprendre nga génération oyo to boy ko to sa batata parce que ça peut mukia na batata ba ondi mabana tata fondi makamwana mwana zo bazala kate mwana zo force ko luka apuyaka e paza na sucia kende keba na mwana tikana makolo ko bebe bon derken solo ko somi na lobango pe na songela kisindi ata qualité mutu evi mbaka kisimba ata qualité mutu evi mbaka boniko na lo bano polele obi ndoko na Christian na pese conseil moko sérieux na ba pe na songela ki boy oyebi na so yo landanga penda la lettre est-ce que oyebi ke mai ezaka mai mais mai ezana ya na leki na koko ndeni pas mai so tombolo mwana kama mai mais yo oyebi ke tomboli mai yo makabi ke na mai ya mwana oh yeke de bien pasteur yeke de o ko bana na sepsa yo yana même so ke oh mai ya oh mai ya papa oh mai ya koko oh mai ya koko ezande océan oh Coco, comment on a aussi na misube à toi bien il faut bang et l'équipe profondeur mounen. Oh ya kola minga bang ça va on dirait Coco ndo yandoki. À mon atro. Ne peut pas comprendre. Ya ngona pasteur. Na peso ba kutala na sekina. Que ne veut pas. Na peso ba cours série micro na comme ba cours moko soko yoki. Vraiment ndenga facilité pour oh qui déjà quand même tout le monde développer ko songa ce système. Est-ce que na ba na seki kulutu nde dans baki est-ce que yebi ke mupepe azaka pe ya mwana ya bébé na ya papa na ya koko pour mupepe ya mwana ezep toto fandi boso ko kwa mupepe netité mupepe o ya jeune au mwana ko fandi bana santé to boko kolongwa on mais mupepe musupe ko ya boso ba o le ki makasi c'est fait force on est makasi par rapport à ndenga yaka pété est-ce que ba yebele ayina bandeko na ye ou tala na peso piste clé monde ya ne lokwa sikate ko kamwa ka mukilité pour kutiango awo sala paro koko si mandelo ke okende ko kanga mukili kati te koma ya yo poko sanga biloko to kutana na fête et to kali nangana ya yo est-ce que ba pekisa ki mutatok et je le lina yo nde tindo zo namde na mesa comment o eto na mesa mo ngana toki yo toki to fando so pesa nga photo na toki belé mais mbimbi na ote kolombongo yo te nde makambiza nete so comprendre to ye mukili démocratie nazala piaker na la ntabana sisi fanda nyelo ko sunga te tanga munoko bana na boti ya yo na bango isomena na leli ata baleli nzala bakufa te na bano makambo eza sérieux kongola lingi futilité oya malamu totala kate likambo etali yo fona tiela ngo misu par rapport yanga na soko kate na betaka kara ebite so comprendre yango la pasteur qui ça comment on fait pose arbitre makambo bato aleki mabe
azanga pona nini ti le la zwakate musala sala ke futa kate wana yotin yonde tala ya yo yekuta zo meka ko forcer mukolo ko simba te muke awo se pesa 3 personnes bongo yo fando kayima boko tala bato ko arbitre ba pesa pesa fe na nani alo bano polele bagara challenge ko zwa eza école de formation apprentissage ezalaka okende lelo ko pesa mbito zongi makolo ba wololi yo ko boya te kende sous lobby tant yo zo kende wana ozo ko tsanza menyongo kena komi challenger ko lia bat ninga pasi ko tela ba tuno ko kate ana zo kende formation biso nyoso to kola to tambola ba la kisa biso ko tambola yango simba so ba boya ko lakso ko tambola ndele lo tikala buka buka mobe ozo ko kate mo otikala na se na te so comprendre omoni na talelo ko moko na mukili ete inga na beti calcul kande baloba solo to yaki mutakala to gozonga mutakala oso mona bomengwa patro pa kufi ba che des cercle na réserve la sakasaka mupao jamais comment na mukili ba comparer biso ke oya bonga koleka oyo fo ba wolola yi mais na cimetière ko le zakate au mona o ba chelie a marbre na o ba tombolika lokwa mukala bilanga soko ko kuna muningo comme na respect ya nyos kuto banga ko nyata ya mukala bilanga comme soko buko ndie pesio faute oya marbre ngata ko mata pole ka po ba chesi sima comment na l'air wana to koma na respect ko pesa bibembe nyoso raison bango moko pe na kati comment ba zakate ko kwanga na za patron fo matite boya ko kola pona le kambongo matite respectenga côté na bino nde kola nyose kola parce que l'état biba kata tenyo c'est kalibo bongo comment na cimetière silence mutapila kate mais awa concurrence ça mais to kendo suka ka place wana so so complètement comme na lo bandi sala ro likambo yeli oyo ko sala ngana ko sala te mais to sabat oyo ko sala e okuta ngate mais kena côté oyo ko pesa nga pe raison ni na loba ndo na Christian Tongo bimi directeur chef sala na bureau ngana ke bima porteur pona tanga kite ne pas que ça na tanga kite na ko sana venir te na nzela bi porteur na nga tango na memaka ndunda na mutu na kitina bilanga to na wenze mwasi na ona jipa okenda so mindunda sepeli ke pesa na bandunda malonga momemi yeyo tanga kumisi ndunda automatiquement kumisinga ngande momemi na contribuer na kolia pays c'est que na so contribuer pour na peso conseil tango na le baka koela ko seka mutapusu to kumisa remorque bango tu ba transporteur c'est pela na remorque c'est pela na mutapusu bango tu ba kumichando na bito so comprendre yango biloko mikolo 2022 ko chamu vina o kakate salo zo sala ba wola ba seka kanga matoyi comment na système matoyi ya baba kande na loba comment na mission aveugle atakali mutaka bo wololi akozana soni te pa moni bino te amoni nani pa yo kanani so soni koloye na loba nini aveugle atayo ki pongi lokwa mona kate est-ce animba kate animbaka aveugle amona mukilite mais soko ki pongi fani animba ko nimbe uti wapi mais mission fungwami te foyeba yango na passe ba te ya original vraiment mandeko balandeka Flash Télévision mon vieux bien comme là-dessus papa la chacha tous à la poste John Toli peut-être toujours la carte de Flash Télévision pasta nalanda ki pasta pétage parce que vous allez na edio à proposer le comment reçoit ko c'est le livre mo baptisant na kombo ya pasteur John et ça qui on est-ce que yo mo peut envisager un jour ba c'est le pelo mo bongo on le dit bien quoi envisager ka pena na tcha ngo kapenza te pourquoi mais tant il y a lobby a lobby belé moi ni tant lobby que motema na za pembe po a lobby makambo za sincère mutu musa ko yebiso te tant a lobby c'est ça clair ya mo ni kulutu wana nzamba pambola je te dis na musika ko mona lokwa mais so peut pembeni kulutu a kilo apenda na yebiso ya jeté so ndiminga bien apesaka et puis malamu na ye ouverture motema ne akotaka mututu comme si atalaka ranzalaka te na prêtre na boye na passé na umela te azaka mutu batutu ndeti kolo mukila za to pesa exemple omoni na kolinga ba te nyonso baza na comportement oyo kuluta sana ngo malgré tout ba koleke pe na comportement peut-être na loba pour msoka nsoka na bwakili bangomba mbwakela na lobika ponga wanga na monde na imiter na tali ngamba côté positif bien et bele ba tricher modèle wana aza très ouvert appuyer kelo kwa moni malam soka ndimisa ki échanger nini avant ndimisa nini okuta ba timi susu mona tala na mona ba sala nzambe mususu na yebisi yo na bokoloba même député azana lo fundu me modèle wana te mama obenga mina nzambe yebana nzambo yeleli nzamba za muta humilité yamoko yeso aya atambola na makolo pes to asama ka mususu na batutu ba mona ki facile ti ekoma kiler bakanga bazo tuna wapi ye po bilamba balati ndenge moko lelo te basala nzambe soko monika kebo so akomi na mo onction ayebani mo muke a
ami créer le pangu moko ya muneno ndaza na problème na l'état na nini pasteur au moins makamune ko mika autorité kota mona nzela foma panza batu ko sala be foyer donc azolu ka bacha eka non même le message no ko mona makambo échanger comme si aza super non or makambo nzambe za terre à terre tala kolo mokili aloba makambo ase apesa mututu sagesse kolo mokili azo azoteya na mwana mokie na mukoko bazo comprendre ndenge moko lelo mate ekomi bapase misu bazoteya comme si na université ebongo mwana ayeka école sikaza na cour ya gardienne yo ce que ozopesa cour ya université ako comprendre ndenge ni yo moni mate ya fo facilitaka na binga te tantunga bo banasala orgueil na bika te la petese ya mututu mwana mukolo nani to ana kati base retourner zaka linga nzambe contrôle technique challenger ko boya yo te pokolo eza yo okosimbisa onani pongana ngana kozana ngati tiliwa ko fa nanga isa na tanda ko na fa na quartier nde boye binga to na kolonga na kozapela batu misus comment na kokabela bino boboto bopesa nga conseil na tela rabino na bafufa lelo mais siko na longa na kopianga fufu bolani sanga fufu lokana ko hôpital poyeba sake ngako tena kokende métier nde na fandi sa po ngonde kopianga lipa soko so compagnie nga ya moni talelo salaka wolola ma na cause sérieux na comme ça qui ça le quoi camion ça na moteur à kala balongola batia sika ma ba defa kala tikala ezate na comme ça qui ça le quoi na yeba ngote pona za na sona ko kama kabla saka kala te ana ko kopete na lingaka fi mo kala ana osabete pona saka prêtre eloko na sona landi ko changa minene mwana kopere ezate na tika ina nzala na sala okumu babete maboko menga na zoda fona longola kisasa na mutu na boka pembeni na kota zagyo ndire na bungi na pays étranger na comme ça kisasa ndire na bunga na Gabon pour ça que Gabon ebi mutu te ko boya kopite bisala sala ça ka fufuni na ko memata le pango na ko kota te na bala na mboko te na bibo kilote na ko kasoni na nani ndena comme ça kisasa tala ngana challengera ngana kitaba saki na victoire na masananga azana yebi pembeni na Saint-Joseph bakare le kana poka biso tokita basaki ka na bomba eloko ilongite ngakolonga ye boke dikamba mbongo tala sakana nga ngapo na mbongo na force ka mbongo te mais na tchaka mutuke mbongo eza soki emonani na cause sérieux na bomela ngo nzoto ngana ko tamba ta na karo moninga so bi conteneur ya kuna frein na gare na kana ko cha mutuna zo $10 na baksa ta carburant na ko lia ya pokwa oya ebi falera mbongo nda mona kama mbongo esinda ndeko nanga ko sakana kana mbongo te polo kumu nyoso bakopesa na batuti na famille mbongo libala po umela makasi mwasa respecta ko tina sa mbongo na bi mbongo makasi te mbongo to eza mbongo ebele nde bazwa kame babima lokwa babola po babiko gérer muke bapesa ngo valeur te na décortiquer yango na pasteur kota akeko 5000 awololi yango melo bazaki piaka owololi posa nango na bêtise tala vie na opesa conseil vie eza modèle mais ma fille le la camion ça n'en panne ce cas ça n'en panne que forcer troisième te ko kata moto na nzelo ko zamta ko tindi ko to ko munyo kwa ma kendara na premier ndenge sengi ko banga mutage ba camion mususu te taka 4x4 kendara na ngole zelo zo tika nzela bata banda vitesse ko ta na nzela pe ya pembeni garder ka moto wana ka ba wolola ba seka choko ko okoma soko bandi ko tena na retana pousse vitesse au BBC ndenge fiesa soko beti ko posi 5000 respecter ango po bata pembeni ba moto ko ya piaket ozana nzela bilela la te po gérer 5000 on 50 na poche liane kenge longa makambuke ozana tongo okota na cour ya 5000 poko na otante poko lokwa na poko ona ozela ka ya soka ya penga 3000 na recevoir ba te bato a vivre ba progresser raté ba mona lokwa ba ninga baleki bango na avantage comme si ba sala maka ya nyongo vie eza calcul ande na za na ko beta cop 3000 na hôtel calcul na rezo bisité trajet za la wapi na ya makolo pona bike 3000 kotika na kotanga malewa tana ko yana komi na poko na kota malewa moko ba 1500 soki leki muke 2000 1000 na réserve na ebite poko na lobe ko futanga nini so na tambo soko za na ma 3000 oza na valeur pa batata bo so européen nzoto valeur ba pima te na mbongi ko lesanga soko tikali pa valeur ko sa ba bêtise tango kende baleki ba okam ya koma lokwa muté bujande ndenge ni ronde peke comme ça le koso ta sumta ko senga te ata pecha mkena nguba pe ça soko zo kanga na te original yango na pasta baby ça tout tika na dignité sa dignité de rona Christian Mawatro famille ba ko wolola yo mais so ba mona ko dépendre na bango te bando pesa valeur car mageto na lipapa kilo eza
soko cédé autant si papa c'est le quoi nyonga mapa risque na ba famille keba na ba famille les qui n'ont pas ko bengo na kombo na lo bana yo otine pelo ba boy oh na lo bana makama mike hein valeur ya mutu etikala libela ceux qui m'ont appelé son ordre ba comment na classe bololé otanga te mais tout le monde va te respecter ah tu es makambe kutana ngote tantôt ba jusqu'à la vie donc moi na vie ndeko na Christian même bana ko la na bango ke bana kolobela ba ma bena miso ba tuté quelque soit kande le ki au degré aux oliviers bango so yeba aussi ça peut confiance au peut so respect bando bombele makambe bele fon ba betra ba camarade la libanda ke papa na maman pour ça na si papa li maman ke so ka sili faut pas tango libanda ba papa mabe donc moi ba fille ba kena mabala muso akimanda ndeni akima amona confiance pas maman ko simba te pour quartier ba changer mwana zaka mobula ki bomwana bokoma na quartier mususu orofa na mwana bien tango boso na muke bando tangele makamba buso basaka na commune mususu intana nkuta lobite quartier za batimbeli ka sumba na nganda ye au perdre ba chance libala mwana zo ke loka na église ke na zo tulaka nzambe na ngasa nzo konde mama zo potaka mwana na moko so baswani oh ndumba ka lobi mana mibali combien yo tango batu ba yoki azaka ndumba confiance yo so pas nesi esili na bana makamba mike batela munoko koleka tu tambola mutakala bomba munoko bako monoko ali bomba mais ya respect soko tambe na bilamba kitoko munoko baba aussi la parole boso ba ya batu na bano polele na mwana ba mama o likola nzala zo livrer bana na moko pa bandeko ake bakabele mwa 5000 na lipapa bandi orofanda kandu ba merci mama bino kutu nzambi nanga faina bota bana lokwa bino bano yanga surtout Johnny batuni yo John surtout dia merci ba ngana musika esili mama lo bana Johnny bolole musane kaka ndumba yokutu kaka boye ayaka ne lokote kola nde wana te zoba na zoba mama na ebite nzama zonga kana kini pona zo mona passe soko pesa nga kutu te na ngana la nzala ozo livra ka bana ba mama na bazata na kisasa na zoba no clair tala o mona dimanche à l'église a prier mais likambo moka ya famille ya mona mutu ba pesa ne mbote na tongo te ba ndo livrer onde ba tuni comment ba ninga ba beta ko masola famille na bango te yo pota ka bana na yo après za ko nzamba sala soki simbita preni balokeli nga bana yo nde mama livreur na oloba no makambo vrai mukili pe bongo tokomi na lero oyo verrouillé yango monisi omoni clair te Christian kende place na okima famille fanda sala vie kote nyonso kozala so kozwi 100 francs bakoluko kaka piakiare nde balukaka ye te bakimaki nde kutu mingi piakiare bakimaka ye vraiment bandeko balandi ekende bina bien na pasteur John Toli apete toujours là je sali Gili Tensele G7 azolanda ngai Christian Londo Bénédicte Eto mais en tout cas ba bonne guérison na yo ici ko zali tous appelés ensemble pasteur John toujours que na biso malembe kaka na Toli apete ne zalaka mais on le belo comme mikolo yo ba to sengeli bazala na titi de léopard basi ba vivre na ndenge ya nioka eza blende ni pasteur. Attitude à léopard c'est simple. Être solitaire ou éviter makam. Soko za mingi yo moko na makam. Bébé bonga mutakoye bango za te pesa verrouillé. Kwa associer batu n'est pas dit que okotsa batu na motema tini makam mususu. Ndeko nanga na ba of clair. Soko za la na batu belé okoza na batu so ba makamba bien pona bango nyos. Car na pembero mona malamu no pa mo ke so bimelo kwa jida so funda pa peso bisaji ya jida. Oko kamo yaka na batuti na palais ba pilo tshela motema mo gazo tenter pa linga su moi sino mamonyo na alliance na olo bano makambo ko ndimanga te mususu ko mana bo utina musika selo la tsadaka te to monika moi sino pembeni bandi ko sakwa dénigrer yo awanda so babilo mo poste antiko ndirenda so diminuer yo to na so ko tsaka ba net ako tsaka ba demande pete po mugozana matata nga kutunafuta kamala malamu pour comprendre yango na olo bano makambo ko ndimanga te o ndimelanga un jour je te dis linga batu mais éviter batu tambola kana ba camarade mais privé makambo suko lo baté chaka de na yo moko conseil gratuit ke ba moni ngali kamana na bisaka kingandi kaka likingando lo baka wana un jour ko ndimate kombere bana basi ne ba famille ba tulipa ba talibanda te ba ndeko na propre ya yana leki likamuka beteli yana yaka eke ne peut bien mo kama kali kamo be pa mukola libala to mo libala na ebite na lo banini mobali ya sakite mobali akutena ndeko na propre ndeni ye umonaka tio lingie penda bien nzamba sala bobalana
pour mon boulot à Zaka Nango Kala, ou bien, à livrer. Ça, je te dis, avec amour. Au moins, on a John Olingue a Zaka Mouyibikal, aux hommes, c'est moi, si Nanga, ma solo, na Zaka Nango, na conscience, c'est Zaka Teta, on a son col, on a Kibo Jeunesse. Pour Kibo Jeunesse, tu as une option d'être au Sama Bomba, ça te simbakis. Tout ce qu'on a pas mal, exception de Bomana, tu bois to Kenda. Tant na kola, ah, et ça rend des salités, mais ma mère a l'offert. Ma mère, quand même, c'est qu'il y a des boys, qui me collent de comment on a faute, que papa, ça n'a raison. Kiboman est dans la camion. Tout ça, ma camion, ça quoi, Kiboman, dans le quoi, Kiboman, qui me sala soda. Pour ça, on colle comme la maturité. Monsieur Soba qui dit, mais tigre la banti, Moukolo. So, pour ça, Soba et tigre libéla. So, ça m'a le bimi na piège. N'est tingana. Quand on a la noatil qui Moukolo. D'ailleurs, on timbre là, t'es faux des gars. N'a pas beaucoup. Pointa. Qui tient le coup de colobate. Oh. One zaki neti basi nanga. Na lo baka polele na livrer nga pona bete langa li solo. Na linga oyoka o changer. Pour me savoir ngaza trop tard te. Nga na savia kindumba na vivant na basi anda kute. Oh. Na lo bango clair. Nga vivant te ko chéri. Na ko malate ko flirter le quoi bilanga nini. Singama tembende ke ndakate. Na mama mo ba retard. Basi anda so ko cheli to na respect ba mama comme il a une longue histoire. Aso ba ke ba na gauche ma tout le monde. Chala zaki ne bien. Si on a un couple, on a $50, 40, on a poche 10. On a un côté, on a un premier bouteille. Et puis, tiens, il y a un bisoye. Client à longa. Mais il y a un coup de tungi, c'est moi, il y a un comité. Pour y a un comité na 4. Au comité na 4, n'a pas de polélé. Je vais à poste à côté de terre au bunga. Tu sais, moi, tu es bête à sa camise na terre 4. Ce que tu as fait à Libanda, tu as fait c'est la lingige. On a beau à terre, Marie Babet, tu as fait Jombo. Naïka, tu as gagné, tu as Jombo, assis à la match, tu peux te marquer au côté, tu n'es pas disqualifié. Je te dis, vieux challenge. Na mwana batu na compagnie ba pone po za makasi te ba tiki pombe ba zimu tanto to mike. Et tele mena mundu senti ke wa linga mema. Kwa za na posa cop. Yaka. Na ba no polele. Attitude de joueur rôle. Au gros temps le pango za na mboa méchant à l'andiote modèle côté lo ndire mutakala. So côté na fufu dire oh. Tela lu pango ba biso te za na mboa. Na sambes. So côté pena na fufu zo ke ndimo na mboa bi marate. Atala bana nu cholo pena fufu ke bite fasa. Ako sutu kana reta tongo wa kwa. Naolo bano attitude o naolo bano makambo so yokinga fifo me mango na attitude oza piaka me kotaka positif que comme ça ça de leader momonité okuta nango ngam na bisayo oko prier te ndamba se peso comme taki église mazima pambolité oko prier pour na prier champion pour na ocho na mo lukalipa manka abanga ba cop kende sa e mutaloge mais yenda za na cop afutaka yo sa musala kilo jine talo nani donc so be musala na ko matafia te eza magie o matafia to ko mapoto na boatu na yo bana kama mike tala na peso ba conseil sérieux yebisa ba tuma kam denge ça zongi saka makambu tala omoni conseil na ko personnel mabena yo oya lelo oboya oya zangati na ndo chemisu Congo ndakolonga na kabelanga batu misusu ba vivre nanga donc batu misusu ba bombanga mais ngana ko makambu na ndenge nanga exemple so na zimbo na kota bar pona langwa champion pona ko ngamo na lia fona luka ndeko to camarade masa ko tsama lewa ko azo da me peka 3 boules ko lia ko bomba ngana ko malobi na kabela ngo batu buzo ba ko memanga na risque na zo somela ngo mbongo pona sa dépense muto abo so ko checker kime pembe je te dis avec amour on dit manga lelo te tana bi kima e ako memo na risque. Comment yon ça na pression nzoto otaka ngo soin te otaternité docteur te oboya ko liesa ngo mosaka nango so o compter nango nunisa yo moboya sa ko pesa ngo remboursement $20 10 malewa te likoso ça va comme les belés champion ba betra maboko lauréat mais comme ça nga lobi na coach ngo konzo pour ko na de ko yebundela nga na bantikol rien ke bana mutani ngaka ko lia te so amoni mbongo aweli masanga ko nika ko lia. Après ce conseil sérieux, au 2022, bozo kabaliwa na bino boko seli batu banuna bana stratégie ko babonga te pona mbongo mais bazana stratégie ko umela po babi setting DG ko bonga na ko vivre ça différent okozana ba millions monunité technique ko nuna yo kantika so le ba shawarma ndo nuni bakosi yo ko nous déjà technique mususu na ko bonga technique mususu talaka yo kolo yo olinga ka yo te mosaka na yo mozo sengela mbongo pour comprendre nga kolonga nazaka nanga mais nalinga ngati kasi ngala kanisa so lat kitoko ndo lingi yo oui mais yango te kati ndo feza la kitoko po libande so sengo voilà ah ba no clair
oyo aliaka malamu nde prêtre. Comment okuta mutu na bara sombi 7 bouteilles obetele maboko. Oyo akotini malewa 7 boule ofinge lokoso. Or prêtre ozo tonga nzoto na malewa 7 boule. Oyo alingi akoma lobi yeyo. Bololo nde azo somba 7 bouteilles po betele maboko. Lore azo yazoba. Po comprendre nga. Auto original. Yango moni oyo aliaka bien ata okamu mutaliaka bien pa bele ya pasi. Ndini malaria bele makasi mekisa kosenge bigisiye. Bantiko de Kuba. Ndenga da makada makabantiko de vimba kso malade yete toza. Remboursement eza muta kolongwa lelo te pa lingi nzoto. Babundeli meyote. Okama ka abeli muke asanti makila. Bwaka masanga kotambola ebele basi loyenge wa kolala retard ba manka zwa camion 10 litres tambusa ngo trajet zonge 2 litres ongozo sona trajet sakisi ya 10 litres et aussi ça c'est nanze faut que ta station rembourser tonda plein passer sur sengo wana ndenzo tesa to tia ka batu oyo po makamba bible bozo comprendre te bo kabeli wana bino batu nzo kande bino moko babomi bino omi bo makasa oyeba na bano polele mutalie bia so ba ile open na lie ngana lia katin na kamende na lele lo ozo kangolo kumu danger liwayo disqualifié ça oyeba na bano makamba mike yango moninga conseil gratuit auté original ebité mais keba pona kotonda ange te mutaka oselo parwana yo moko sala par na yo milukela ukabeli nza makambo yo osala vraiment na bano polele ato prieti na sa ange kokitala to couche lokwa bébé na poudre loko za somi alola tala kendo ta yo yeba mboko yo oyebi yaya bébé ni nyangungi balata couche na mama na est-ce que boya mama beba ngungi ata nyoka soka boti bana mais ça mabele na tuni somo mabele nyoka kweya tanga kena balena ke mama te azaka pe wale so pas vise manga bota makola nyoka efi mbi mebima te na zebisa yo kolo bane pe koma kapema kokende tala titi dambwa mbo soka ninga bota mo mapedi bumekoli ko tambole komia manevre kana na bisiyo mukileza na makambutu ba département mbisa bota kabana ebele me basaka mapasa ebi bakomona bango tu mais so omone ko salo som ebisiyo sika boy pasta yo kama kamna loba kolo mwana chama bunga mwana ata boti bana 2000 abike timba yo nzuzi landu tumba bana na ata bambisi msuba sanga ba bana nga bangoyo koma nyama yeba na boti ebele ko lika yo koma yo nanga danger comment avec la mona mukilité comme na boutique ba betel pe maboko famille contelé mais yo zotala ti lelo négatif jamais quand ça nzoto nyongo boya yo mezana yo lukela yo privé pour récupérer lobby okoka conseil vraiment ngamo na bimina lukela ngalipa so na zui na pimeli sunga comme singana ngato na conflit mais ngam to na lukelinga na pimeli ngale lelo pona récupérer ngalobi er makasi ça to keto lukalipa so to zui to non tu es na 7000 ngo si ça tu na dépense non zo 3000 lia 4000 bomba na privé bisengo masa ko benga toke te na ka nzoto mabipi et au bono le kala na boité avenir na moni age pousse ni matame nous et nuni na ko lemba kongo sanga misala na ko simbisa ngana nani dépense bato mailoté place ande manzama ndo tala ata prière te ko bonge koti dana motema muto ko fungole vie $10 faux là $50 faux là après on peut se discuter on a souci à $200 au banda cop mais $10 pas ne fanda ka te na bana makama mike bala quartier o ebité na mala match à quartier o beta te ate na bale na yo basimisa ko bilamba mais to comme na stade moni bato zo sengo comme titulaire na match ku ya quartier ce que tu vas la gato ça non réserve ta la vie makam na lo ba comprendre nga to boya biso moko ko bongisa biso to ko sela bato bakanga biso na bana polele o kabela nza bayininga na quartier baynyona nani kotota mwana na kanga biyo mosala ti lelo daya comment basantu bakufi yo pia kernet nga titulaire osala olia te bana raté soko lobinde batimbeli et il y a ta batoboma il y a comment ta inutile ba pena to le kao manka a ta biso perte to no charge na morgue pa bamba waya yo o mamtra dana makiyama kasi yo bolole yo wande lipo ko tonna nanu manka poza desa mingai lo kwanga yo bata pena oyo liyo tala ka manka oyo to ko tu perte pamba ba aussi là vraiment
n'habite sans comprendre. Et que de bien pasta, et que de bien bien. Yomoni yokanga très bien. Yomoni vie. Faut ça ne kengi. Yomona rateke soko saka mobola ko comme signature. Pas ya nzalebe saka mutulu comme to jidi boma so simbaki kisi. Nzala soke le kim talera bilial, role biloko musuba makonki bakalakala, ba ne sati ko belité. Eh, bon ça goût hein. Comment on a battu le deux pour le cas diarrhée, contrôle technique. On a jamais ça. Non, on a ça. Ponga makamuna kuta na ngoba inivita. Na lia suka le tonda ba fourmi. Na panza kwa lo songa bireta. Na kanka misu. Bazaka kisha libumde na yoka ki ba fourmi oyo. Ma. Na mela bon soupe senti na kufita otomba na gorge. Ngabi oh na osani. Na tamba siko pia kali papa yate. Moi ce qu'elle mona tika na pembeni. Na tomba ba fulimba si ba kota. Na meko panza wana mona zo umela ngabidi. Retard ko pe umela. Na bando ko sa suka le leki sike na énergie. Na ziango bena ba fulmi mia pa landisi mai. Ngi mamo miso songi. Tala na kutana makamu. Yo so fando c'est la communiquer bembe comme ça mbimbi. Na chaîne nationale. Et bien, mardi, cérémonie de requête, et bien, bako sala bo cocktail, et comme cocktail. Bako kabola na 15h, bako mela moi, loka muke po ba pantana. Na kanika chaîne Kim. Mardi na oliana matango. Mercredi na matango zana lovanyu. Yo kutaba kopo. Na kenagala ba ochokunda. Tamba osonga kanga pele nyamaka na kota na kwenka ndirenga. Erba suka maboko na sina suka maboko na ngakala. Nako so chaka boko na kwesa mai. Nzoka nde na yeli nde challenge. Yo kutaba kopo. Na panda kotaba jeune te ba kobetanga. To mona ko na cimetière to zoluka na za kota mikolo. Po mikolo taba ochokunda batele makaba renyo ko swana. Parce que pembe na kiti na fa na fandi. So na mona sema na bandoko saka noko miki bo doser. Banoko bo doser movema kokota na frontière. Toka mbimbe oyale ngao tala yeba jeo na pona musinite ba otimbela yo mwana nani pouvoir na pondu po mbimbe zaka fufu na po na pondu na pona ba mbolongo esika mingi ba chaka kate moi attention au 4 to ba tata na zo mine so ba tenga so ko saka non ndi makate ti sikwa ke vraiment anga ye na tigala orphelin mauvais mayo. Merci pasteur, merci à découvrir la biso vraiment. Parce que comme na biso na suka na habité mot de la fin no ko lo ba pena bandona so balandi so na DKM tolini ya suka ko pesa bango. Te trezaka ke linga oyo sa. Ozomi pesa faute pour mo moni faute. Neti ngana ko pianga faute ani. O ba saira nga ongana sa. Role nanga ona ye. Na mona zamba jamais ngunja mu mona mabe ponti nzaleke na mo munene. Na mona peteke likelela mona faux ponde ka pumbaka minko leka ye. Jamais. Mutu to se sentaka l'aise na zamba komanga na boya ngapo na zamba ba défaut o baninga tanto ba lekinga non o bongo bonga te yangani muke ngana zo ka ko kana o ngana sa mabende mo shaki manga so mo salinga kana mbongo mikena nga to sana yi o ko chama senanga litwa ko boya yo alinganga na ndenga kutanga na litoko na ndeba na baya na litoko nda linganga makasi santa mo na wana sosote kama tembela bilanga nde sala za azala boniko nana leka mututu tala monifi mabena yo ozayo mozota baninga obele soma salo yo salaka kotala baninga c'est exemple pour tirer les soma bena mala menga kolonga na gerenga na mukena zo zona piango forme okumonanga je te dis ko tuna bomengo te kokota na bikota kota lukande ko pisala zane konzo pianga raison boya makambe bimisa mbongo dépense comment camion zo kena on fait musiko tiki pine na chambre za nali dusu bamba ngona poko mabien belo que ça RDC kaka pesa mabe so moni kongo minga yo la manzana so moni kongo clair o mona minda tala kisasa baba resila masanga ndeni bana bamela poyeba étranger kaba nambo yo moni molile komelo bololo to mona ngo clair bi minda mabona yo bien placement te o etere waya bale matoma ekitoki o senga changement sababu ko pemebi ebimi biso en placement na zanga futel man placement pona kongo man yo na lingaka kongo bongate soki bongi ba kotimbela ngai illettré voilà atanga te ba kobenga ngana ko kene mboka to sa kaka et simte ma tala ko lati feste que fait cette invitation ba boyo kote ozana posa bitube bima poko to fait na comme ça Congo boy
Des ordres bima pas na réussi. En tout cas. Oh déjà timbelanga fayu, il est très na bo manzo ton indépendance c'est simbazo que ça mboka. Non. Toke boy. Ete so comprendre. Ouais ibe lo kaninga tenda ko kenenda kwanganga na kosi. Mama bino tibo priaka na question gisi na bino te po belingi ngangami. Poso boke botim la ke muyibi ya. Yo. Yeba makamna loba ba démarche à vie. Voilà. Mabeno biya ya tuna kite. Sakana mboko. Bandeke basanga na bakatsa Brazil utikali ya. Zamba pambo. Mais c'est pas ça. Moi mbote bandeko balandi biso vraiment. Bambote belé surtout na yemoko Pati Luka. Sans oublier papa Emmanuel Miyuna na Owayo. Après Simbote na Yemko Yangandeko Marco Loko Mobala Blessing na Irlande. Sans oublier Eric Manzaka Yangandeko William Anona. Après Simbote na Bato. Et belé tout balingara biso vraiment mbala somo bambote Yemoko Christian Tongo. Simabilili peto zaki na Dieu merci na batutu bazala kawa. Ba likesho balandia to la pété. Toza ebele aweza maté ba challenger. Aweza te nzambe nanga te nzamba sa sala tout. Yo moko sala ko sala. Ko so makamba dami te bakabelelo la makoti ka des autres kotambola ka atika mosi ye yo moko. Tilo le kota de risque. Faut za bagarre. Et puis na ndaku jamais moi se ko tshela nga fufu le kokana na ya bana. Non. Na ina bango mozo tshanga fufu ndemo. Nga kolombo mo feza na ntene. Zamba pamba. Merci Pasteur, merci la bande surtout balandi biso la DKM Flash Télévision, ils ont un réel plaisir. Il y a que Zalana Pasteur John Toli a pété, boki bena Toli a pété penze ke malamu. Wana na pesi merci mingi et pas ya Francine Simpi oyo alandi ngai, Monique Nzola Meso oyo Dadi Tombo na Jobour, Nenete Lusala, mon vieux Bianco Ngantui papa na chacha et palandaki ngai, Sandra Fouakantou balobi la grande dame wana na maison Palme d'Or 58 et c'est Ngilima balobi maison zaka moko na matete donc soko ye wana penza okuta biloko bien za wana ozala de cité. Merci à mon réalisateur Dieu merci Mayemba ozaki sima caméra pour na réaliser émission à lelo. Merci aussi à mon patron David Kanyama et puis à Landingai et son épouse Mami Kinda. Tokutani mbala sima na numéro mususu. Bye bye.